Tobone. Na Congo ya tata mwana se tata molimo centre. Papa lelo tozali le 6 octobre. Ezali continuité na molulu na yo nzambe na biso kobanda le 3 octobre. Mokolo monene le 4 octobre. Mokolo bimaki na boloko loloko zonga lisusu te. Topesi merci nzambe na ngana nyonso osaleli biso. Tolebile ya bomoi papa. Tokosenga kofungola biso mato ya molimo. O mato ya molimo ya mone kobombaka. Oyeba te biso tobomba tosalela po mokola suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre. Nyonso ezali ya biso. L'erreur est humaine. Ya solo batata na mama malobe ezali mingi te. Imanisme oye. Tolembi, hein? Lelo eza mokolo kitoko. Mingi ezalaki tovanda na bandako. Mais vu l'importance ya journée yango, il y a le 3. Il y a un bébé qui sont des sikoyo. Saint-Oye! Tata Molimo Santoye! Tata Molimo Santoye! Tata Molimo Santo Oye! 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 Tata Simon Imambu! Solo batata na maman lelo ezali mokolo monene toyebi histoire na biso histoire ya papa Simon Kimbangu ebandeli ya mosala arrestation na ye condamnation na ye oyo toyebi elekaki le 3 octobre mokolo wana ya solo ezalaki mokolo ya pasi bakoko na biso esalaki bango pasi me tata na biso likambo nini ya mabe asali baya kokanga ye bahumilie ye. Nous connaissons tous l'histoire. Posa na bango ezalaki ete bacrucifie ye ndenge basalaki kolo Yesu. Me lokola likambo nyonso ya nzambe na biso ezalaki na programme oyo abongisaki nde yango wana ezalaki kosalema. Bakei bake kosala croix moko ya monene mpo baya kocrucifie papa Simon Kimbangu. Bakendeki basali yango très bien, mais elekaki bango tellement kilo basali kamwa pusupusu moko batie yango po ete bamemela po eleki bango na kilo ya solo. Bazalaki au moins une dizaine de personnes oyo bazalaki kobeta yango. Si bakende kozonga esika papa Simon Kimbangu azalaki batia ye na croix. Babandi kokende bakomi na kamwa fingomba ezalaki wana bakokaki lisusu te ezongelaki bango na nsima me bakufaki te. Mingi kati na bango babukanaki tozalaki te me bakoyebisaka biso histoire. Tata wana azalaki nani? Baye le 6 juin bakanga ye. Mais comme mokolo wana ya bongisaki yango te, azelaki kaka le 12 septembre. Batata na ba maman
Nzambe tokosambela kazali nzambe ya solo. Malgré tant que mosusu tokozalaka na badoute, me ndenge papa Nzambe alobi lingomba na biso eza ya batémoignage te. Soki moko na moko alekaka liboso apesa témoignage na ye ya solo mbele bato ebele baye kokota pamba te. Bato mingi bandimaka kaka na batémoignage. Mais yo na ngai ezali foi na biso tomoni ya mingi o Nzambe na biso asali mpe azali kosala ti lelo kimbangismo ye tata moteyi atei biso alesi biso kitoko lelo mokolo monene dirigeant ye batata na bamama bipai tokuti deza musika peza bipai tozali kokende ayaya totalaka kepai tozali kokende. Nzambe abatela biso tosilisa ane oyo tokota na 2025 oyo epomi lisu makambo mosusu ya minene. Nzambe akokosaka te biso bato tondimeli ye toyika mpiko na mabondeli na bolingo na mibeko mpe misala. Lelo mokolo kitoko tango na koti na lobi ndenge sale tondi na malili eza libanda kutu na sentir yango lisu te molunge na komoyoka posa kutu batiela biso climatiseur. Dirigeant pesa biso pesa ngai nzembo oyo tika okumisa matika ubongo mpe kitoko. Lelo eza mokolo na biso po tosepela eza boye te ntango tokokota misala moko kokende libanda yoka tozalaka bana botosi biso mpenza tomela mbondokolo loko na papa ndenge tofandi ya le fils que 20 € chacun tokoleka ba 20 000 mais koloba na kosala makambo boni ayayayayaya bana botosi totalaka epai tozali kokende epai tokoloba soki toyebaka ekokokisama batata na bamama tondimaka te tellement pasi eleki ntango pasi ezali ayi makambo mosusu ozomona ngo kaka impossible me totala kaka toloba mingi te lelo.
Bon. Toliki toko mesiko yo penza toko marate. Sainte oye. Oye. Dirigeant oye. Oye. Donc tant na koti awa. Oh papa koda soki mine zangi. Bongo zanga yebongo batonyo so bafande abato sani. Je représente qui? Vous assure, hein? Bon, Toyoka n'a pas la séquelle à ma case, c'est pour nous dire comment vous êtes californacé. On a yebi, ah là là. Vraiment, Zaba Zagan Zabé. Et nous, on va tirer la biseau. Groupe va tirer la biseau. Na yebité, nous avons pas l'équipe biseau kana mayele. Ça va été, hein? Nako senga 50 personnes. Est-ce que vous avez là? 50 personnes avec 100 euros. Toyokani? 50 personnes, c'est rien. Et si vous le drapeau sur le quai, je ne peux rien faire. Le Kokobanda, c'est sanité. Le coup la drapeau, Zawana photo presse à un respect. Ça va être, hein? Dirigeant Oye. Dirigeant ils ont fait un bino. Bon là qui s'appelle Zaki. Mon kilo est un nani. Aïe 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 aïe, ce qui est bakayamo, hein. Tout ça qu'on détenir richesse moko. Oh yo mon kilibaye bina noté. Mais va comment comprendre. Calamité to komona makambo yela biso. Nous allons la doute, to continuer la doute na biso. Même au kolo ya montango ko koka. Tant to ko badomona, ngana sina mona kwa sinu ya ngai. Mais ma mission ya bino na ngai ko qualité. Non, bon mais mamona sanso musute ko kele l'extrême. Mutu mususu ko pese Bible. Ngana tanga la Bible sans lunettes. Mais mutu mususu faut ça dire. Ah sans lunettes hein. Exemple la degré ça va être hein. Gagner la sens ou on a lobé. C'est oye. Est-ce que 50 personnes de Yokani? Je n'ai pas voulu exagérer. Na scène de l'île, na scène qui 50 personnes. Il y a qui combien c'était plus hein? Ah, quelle obéissance. 60 combien? Ah mon Dieu, quelle obéissance. Et quand même beaucoup bilobé fait combien? Bon, donc on va mis il faut les longs pour les sengo. Il faut te défiler, te sali musala. Papa sengi kuna, il se to sala. Mémorial est aussi la tête. Ah, Banaya, France. La France, là, la baie d'Akabo, c'est une grande puissance. Parce que ceux qui n'ont pas eu ce moment, c'est Banani Balekimi. La France, hein? Ah. Yeah. Ah, papa Godi, toi là. Donc, il va s'attendre à la maman Nangaï et c'est notre belle équipe. Mais papa, ça t'est ibiso. Papa qui m'a sali miracle et belé. Mais ayaki pona yo Nangaï. Et puis ce lokoni li toko zongi selaye. Zalana nyongo ya mutukasi ya nzambe te. Ya nzambe ko futa ya weza li passe.
amoni pasi mpo na yo na ngai tozongisela ye bolamu toyokani totala kaka epai tozali kokende tokovivre basituation mosusu tokobituna mais c'est pas possible incroyable mais vrai et l'impossible n'est pas français parce que rien n'est impossible à Dieu. Yangwana batata na maman totambola kaka na solo. Le 3 octobre, condamnation à mort pour avoir fait quoi? Je me suis toujours posé des questions. Est-ce que le droit de l'homme existait à l'époque ou bien il n'existait pas? Maman Mouilou était jugée le 2 octobre. Ce que tu papa Koulou, un enfant de 7 ans, bâti à non. Ce qui papa solo bali solo wana ou bien papa Koulou. Ah. Mais ça qu'on racontait à moi, papa Koulou dans le vie, mais j'étais la tête haute avec tous ces blancs qui me regardaient. Est-ce que vous, un enfant de... toi là, un enfant de 7 ans, tu sais distinguer un mort et un vivant? Papa Koulou te le dit oui. Un mort, quand il meurt, ben, il ne se réveille pas. Mais un vivant, quand il dort, on le voit respirer. Ben, le bébé, moi, j'ai eu sa tête est devenue un peu... Un enfant de 7 ans vient l'arracher des mains de ses parents. Mettez-moi à la place de papa Kouloutou. Ou si vous avez un enfant de 7 ans, je vois à la maison. Ce que papa Kouloutou a subi. Et il est parti directement avec ces blancs-là qu'il avait condamnés. En dehors de ses parents, de ses frères. Comment il s'est senti? J'ai demandé à papa, papa, vous, comment vous êtes senti? Partir avec des étrangers que vous n'avez jamais vus. Il me dira, mais maman, vous savez, mon père a fait quelque chose. Hein. J'ai rien senti, je suis parti, tête haute. Mais nous avons quand même il y a des gens qui ça vous été, hein? Moi, na 7 ans, je vais arracher. Ah, au moins, je vais bâtir la famille d'accueil. Je vais savoir. Mais maman, elle est là. Tata, Nelly, moi, na vieilli. Oh, maltraitance. Bon, moi, la maltraitance, c'est elle. Il y a moi, na batata, na maman. Tout ça, na nyongo, mon nez n'est pas papa, c'est mon maman. Maman, mon bayo qui passe. Il y a quoi dans les lots, hein? Toi, léger, tâche, il y a papa, c'est mon maman, on tient gagné. Mais tout ce qu'on a la distraction. Tout le monde a la distraction. Tu as gagné, hein? Pour Satan, ça, pour ça, il y a pour ça, là. Pour nous distraire, biso. Mais biso, tu comptes à la jeune a été. Biso, total à Kakaliboso, parce que ton limito, bimana, bouya tunnel. Satan, ça, moni qui a non, non, non. Bateau, va dire, bon. Toko bongato, toko bongate. Ndenge na lobi 50 personnes, tu as gagné, hein? Si matoko bano kita batu, il y a 50 petozali, il y a 20 petozali, il y a 10 petozali. Mais toi que nous mettons ma solo libanda, s'il vous plaît. Tu as gagné, hein? Oui, bate sotomo petozali la popo pour la souba tous en robi sama. Na kombo ya tata mwana petata mon sang. Amen. Amen. Tukutonda maloba ya esengo ya molimo baconseil bapesi biso lelo mokola kitoko ya bule na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana mpe limosa